Bonsoir Maman Hélène, tala nde Moïse akomaki, tala yeye. Il est parti comme ça. Donc il est parti comme ça. Balobi, c'est un ange qui était venu me visiter et il est parti. Maman Tania, soki mpenza basungi bino boye ata na bambeto ata mibale misato. Naza na difficulté pe ya bambeto mpenza. Natongi na ngai ndaka bagarson bafilme bambeto eza te. Susika naza nango bambeto bamosi eza te. Merci. Allô mama ni namoni bebe komo neni bobenge na mima omnina sikoyo ntango ozwaka boye mama ni ezalaka mama akufi to mama babwaki bebe to basali nini ndeti bebe ya boye vraiment nzambe. Naza déjà une expérience à 22 ans le 4 janvier. Alors, docteur, infirmier, yebi, église, soki babwaki to batiki mwana, babengaka ngai mpo bana misusu basisi université, babali. Na Congo sans soutien à l'État to ya église. Na yango wana ils ont confiance en moi. Nde babengaka ngai na bokoli mpo bayebi ete nakotekaka ndenge bato basalaka te ndenge bato bazopesa bana mosusu mpasi te. Donc je fais vraiment ce travail avec un cœur sincère. Kombo na ye Miraciel, c'est-à-dire le miracle du ciel. Donc après avoir aimé Moïse, nous avons l'aimé avec un cœur sincère. Nous l'avons accueilli avec un cœur. Et Dieu, Moïse est parti. Dieu a fait son miracle. Il a envoyé ce bébé miraculeux. La dame est venue, elle met au monde et elle a laissé l'enfant, elle est partie. Et le médecin m'a appelé, je suis allée, j'ai pris l'enfant. Donc, c'est pour cela on a un serviteur dédié a battu le nom du miracle du ciel, c'est ça. Mama, bana baobele ndenge solo. Ya louange aza bien te, malgré baomela bakinini mais baza bien te. Job aza bien te, nani Ebenezer asalaki fièvre na butu. Ebenezer ordonnance na ye eza awa. Basalaki examen banda le 2. Baoyo basalaki bango examen wana fale kaka bazwa batraitement na bango normal nde munganga akomaki. Merci maman, touti okutana ne kasiko, merci beaucoup. Non, nga mpe babengai ngai donc amonani te bamoni mutu te abotika mwana na maternité après il a disparu donc nayebi te tout ça donc akendaki aboti ntango aboti asundoli mwana akimi na ye nde bamédecin babengaki ngai. Donc l'habitude, si on laisse l'enfant à la maternité, donc on a l'habitude de m'appeler, c'est ça. Le reste, on a un problème, ça c'est la loi maintenant qui suit Bamakamwana. Moi je viens récupérer l'enfant pour la condition madame. Le médecin directeur fait un document et le tribunal confirme tout ça. Alors en réalité ya maman wana ou pas, donc nga nazalaka na nga nango te. Mais ce qui est vrai, on a trouvé l'enfant, la maman était venue aboti mwana akimi na ye. Ndenge bakuti bébé ye moko premier jour, deuxième, troisième, elle a déjà disparu na mbetu.
ya hôpital. Mama ni ekutana tena bino tokutani na papa Shiva mama Tanya awa mpona yaki mpona zwa mwa moke oyo okokai mpo tosomba bakisi ya bana donc tozosenga na moto nyonso to ya mawa na kana na mama Tanya soko na papa Shiva okoki kotinda to toyede bana bazobela tala tokutani ne kutu na boulevard papa telemi azali kozela biso toza mpe na ye moko moto aye kozwa bakisi ya bandeko na ye akoki mpe koloba komone Giovanni pesa merci na mama Tanya mpe papa Gilles pesi mama Tanya merci na kanisi biso na bandeko oyo baadela po basoma bakisi yo toza mokoni toza lelo lundi le 13 lelo le 13 le 13 décembre 13 yango 2020 toza na partenaire te tonde nayebisaki bino ke nzambe moto alandi bino po boya kosunga ngai gouvernement apesaka eloko te o nani o motu moko awa depute te donc 22 ans na kati ya mosala oyo nazosala kaka ndenge nzambe atushaki bino boye anet ndenge wana mpe yango nazosenga na motu nyonso mpe ya mawa oyo akoki kosunga orphelinat Christ pour tous asunga naza maladi me ntango bayesinga papa Gilles baza na quartier 1 abandi mbangu ye mpe azoluka biso mpo apesa baordonnance eza kutu ebele baordonnance yango oyo misusu kutu vola misusu kutu eye te oloka nayebisaki mama Tanya baordonnance yango oyo awa o nani o gouvernement rien mutu moko te alors nalemba na ngai mpe kosenga nakokaka na ngai te merci mingi mama Tanya papa Gilles mpena bandeko nyonso oyo balandaka bango nzambe apambola bino bosoutenir nazosala yango te mpona mbongo soki boye botali pesa bango adresse place de orphelinat ezali Christ pour tous ezali na commune ya Ntiele na Reter jaune avenue Mangai numéro 11 référence La Charité centre de santé La Charité soki okei kaka okiti na terre jaune otuni centre de santé La Charité mpe olobi na ye na orphelinat Christ pour tous ya mama anilef bakoma na libanda okokuta eza mosala ya bato nyonso tu donc 22 ans de l'expérience nazokokisa le 4 janvier 22 ans yango nasengi na bino nyonso tu baoyo balingi basoutenir biso baya basoutenir mpo mosala oyo ekende liboso bana mosusu mpe basilisi bauniversité bamosusu mpe bazwi baexamen d'état ozwi su bebe asika babwakaki bebe oyo bayebi moïse akufaki déjà baréalité kaka moyen naloba tu te mais Dieu nous a fait grâce tozwi bebe miraciel toza na ye ye aza sikoyo 3e semaine nde toza na ye donc soki bafoto mpe ezali epa mama chana na bavideo mama Tanya na kotia bavideo na bafoto comme ça alakisa mpe bandeko balandaka Miss de Miss TV na oyo baza na baabone na page ya Miss de Miss comme ça baoyo bakozwa mwa moke bakoka kosoutenir mpo orphelinat eza mpasi ta tokona bafeti bana fo balia bamela balata me na makasi na biso moko tokokoka te yango tozosenga bandeko mosusu oyo baza na mwa 5 mwa 10 mwa 20 basoutenaka mpo bana tala baza baorphelin baza baorpheline donc mama ani en tout cas nzambe apambola yo na ndenge ozoko encadre bana nzambe akotika yo te akokanisela yo opambola osusu plus koleka en plus merci encore na mama Tanya na baacte oyo ozosala tala nazalaki mosika naye nakutana mama ani na remettre quelque chose mpo bameka kosomba baordonnance mpo bana bazwa kisi bamela en tout cas nzambe azala na bino lelo toza le 13 décembre 2020 toza na kini awa eza na entrée ya Kimbuta donc toza ensemble courage mama nzambe akopambola o tozozela mama Tanya soka ye tokoleka to akotika quelque chose akolia lisusu kuna mais tozala toujours na contact o problème lisusu osali mama signe mama Tanya ya signe comme ça tokolakisa baninga lisusu allez osikala bien au revoir.
coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tania alors Mukoko. La famille, je viens vous présenter Maman Annie. Maman Annie aza moko ya ba mama oyo ba bokolaka ba orphelin ba orpheline na Congo. Maman Annie azoko qui sa 22 ans en mois de février 2022. Ya expérience na ye ndenge nini ya kovanda na bana vani na bana ebele bana misulelo basisi ba classe classe na bango grâce ya Nzambe pe na nzela ya Mama Annie. Voilà, Mama Annie aza mama oyo na yebaki na nzela ya réseaux sociaux bato bandeko botindela kingai ba photo ya Mama Annie tango ayeka ko présenter biso bébé moko ya mukie boye na kombo ya Moïse azaki na problème mutu il fallait basala opération mais bandeko ebele batindaki mbongo na ndenge na bango de partout. Mama Annie akendaka na bébé na hôpital mais basalaka opération mais esimbaki te mwana azongisaki molimo epa ya Nzambe topesa Nzambe merci. Mais eza na bandeko mususu basungaki pe Mama Annie na nzela na ngai Miss de Miss mais le tokendaki Congo dernièrement na kendai na ba orphelinat mususu mais nazwaki ta kokuta na Mama Annie te. Alors na garda contact na Mama Annie tobenga na katosolaka moi muke soki eza totindelaka Mama Annie mais sikoyo tokomi na temps oyo tosalaki vente privée na biso ya Miss de Miss na salaki on a page Facebook nanga et puis ina yaki ko sala on na chaîne YouTube to tekaki ba bilamba po Seigneur asimba ki motema nanga Nzamba simba yi motema nanga pona baki Nzambe nazana posa na pambola bana Nzambe nazana posa na beni ba orpheline au Congo place nga na wuti Nzambe asalaki nga grâce Seigneur asala nga grâce Nzamba lobai nanga na zwa biloko o nga nazalaka nango na ndaku na teka pona pambola bana. Alors la famille soy bokoti awa na Miss de Miss chaîne YouTube na biso Miss de Miss TV bokomona to salaki vente privée pour na koteka biloko na tekaki biloko awa na tekaki biloko na page Facebook na biso ya na kombo ya Miss de Miss to teki nyonso ona zaki na ngona tekaki pona nini pona ke kopambola ba orphelin na Congo na teki na olongola mbongo ndambu na biloko na teki na zo memela bana ndenge na komemela bana na mobali nanga tokosala ba course tokei loko eza ba période ba fête boye tokokena ba orphelinat atami balemisa to 4 5 ndeka Nzamba opambola biso sur le terrain tokende kopesa bana ba soso ba madesu ba loso ba juba na ba mela ba trouver esengo toyi ba fête ba Noël boye bana bazalaka vraiment na posa nango bana ba sepelaka na ba cadeau ba sepelaka na ba fête wana ezara plus fête ya bana. Voilà la famille na ebelo komoko Nzamba lobaka il est le père des orphelins et le mari de veuves. Oh nyonso tozo sala e okende pamba te. Nyonso ya malamu to salaka ezaka na lifuta nango. To lingara plus na viso tozo sala intérêt Nzambe ezaka na kati. Nzambe to chaka ya le preuve za Nzambe. Toza na ba moment mo difficile tozo passer na mokili oyo. Mama papa yeba ko pambola surtout batu o yebite eza très important. Miss la vôtre azana orphelinat ngana azana orphelinat mais na kendara kaka na Congo na pambola orphelinat nyonso onga na komona Nzambe ndenga kopambola nga yango na kopambola yango nazo invité o mama papa kopambola eloko moko kitoko makasi toza batu lobi tokoyi kozala te na sima na biso Nzamba kanisela biso ata à travers ndenge biso tozo pambola ba orphelin oto yebite bana oyo bazaki na ba mama mwasa ki kobota azongi na ndaku te mususu aboti mais mwa lisungi ezate nanya osunga so ingana otosungi te ata na mwa muki otopesaka mwa muki otozaka nango. Voilà ndeko mwasi soko simbami naza awapo tosunga ba orphelin mais sinon bokoyi ko benga pe à partir à Congo numéro Mama ni tocha awa ezaka Mama ni te ba orphelinat eza ebele bo benga na ba orphelinat o ko yeba soki ya mwa muki okuta na 10 € 20 € yaya kozanga te na kotindela bana wana kozanga ka te ba mamo bazo batela bana wana Nzambe apambola pe bango Nzambe a soutenir bango to chaka bango pe na ba prière po bango ne bavandaka na bana wana donc to pesera ya mwa muki po bana bazanga biloko akolia te la famille. Voilà c'est ce que j'avais à vous dire na bi Nzamba osimba mitema bato ebele Mama Annie ye wana abenga kinga hier ayebisinga ke Mama Tania babengi nga po Mama Nia zaki na hôpital babengi à partir orphelinat po bayebise ke bana na ndaku ba orphelin na ba orpheline bazobela nde mama benga nga tindenga audio alobi Mama Tania bana bazobela ordonnance eye sokoza na mwanda mbutinda nde na uti ko benga mobali nanga Papa Juva Simba, le cœur de Miss, à partir à Congo, le toza le 13 décembre 2021. Na bengi papa na tongo papa Juva Zawa pi eske okoyi kochela mama mbongo ba orphelin bazobela.
papa alobi nga naza na quartier 1 boyoka audio bomoni bino mo vidéo papa jiva sali babengani na mama ani bakute na quartier 1 papa jiva apesi mbongo po bake kosombela ba orphelin bakisi ya pambola eza bénédiction makasi sunga bana wana nzamba kokanisela biso. Vraiment, c'est ce que j'avais à vous dire. Nzambe ya pambola ndeko nyonso a 8 ans ya koyoka ko bossa na te na ko s'abonner na Miss de Miss TV place tozali awa Miss de Miss TV ko bossa na te mama abonne-toi papa abonne-toi awa eza chaîne YouTube na biso to tchaka ba recette to lambaka to pesa ba conseil to sala ba triste réalité to sala ba émission ebele même na page na biso ya Facebook Miss de Miss to sala ka ba émission to zaka wana nyonso to sala ka but na ngwe zalaka pour aider les orphelins au Congo. Donc but na biso eza pona ko aider ba orphelins au Congo. Donc ezelo ko moku to ko lekate ko bossa na te o s'abonner pour intérêt nango vraiment eza kitoko makasi initiative eza vraiment ko la bana auto yebite maman s'abonner na Miss de Miss TV papa abonne-toi na Miss de Miss TV s'il vous plaît et puis page na biso ya Facebook ko aimer yango Miss de Miss ko aimer pour tozwa ka ba nouvelle tozo ke na Congo bientôt par la grâce de Dieu beaucoup mona makamnyo so to sala kuna. Voilà la famille, je vous aime beaucoup, merci.